Vitamine, s'il vous plaît. Mutu na mutu pa na bango. Ngape na bengani bino mutu na mutu cheye. Vitamine. Oh, nyosa ba orchestre ba moni batika la batika mais oh ayebi ka za warrior. Merci beaucoup. Na bobima, bino pe bobima. Na kati bino pe bobima. Trop c'est trop. Oh asa mutu internet amoni aye finga toko finga na makambo salite. Non, c'est la oya. Nazo zela o amoni kasala ke mission aze lombe ya mwasi ya mobile toko fingana parce que manela kitoko na bando se rabaisser nga mona poto et loko lokwa janvier azanzo te kangama lokwa misili et loko lokwa janvier o nga na kozwa na bokoli na poto na pese na bitalela nga bana longwela nga mwana bani ya couche keno sala nga wenze mwe loko lokwa janvier akobungela nga manela kitoko mwana poto mama bana 5 mois sa boti na poto à 5 fois maternité en Europe mais à cause à se rabaisser na kiwario et nazala libone nga na olenga te nazala manuela na otika la manuela donc défi contre ngana bino ba warrior opération bo désabonné bo bimana na page ya manuela kitoko bo bima pena na page na nga bo bimana ta la question na salle émission na ozala na batute so na lobeli likambo boye na ozala na batute nazala na ba manishu nazala na ba mani love o bazalaka partout ya batu nyonso ba mise nyonso na kima bango na komaka na bino mais na lingisi ko na songela manuela na ngao na yaka na internet po ba liboni na ngao nazala na bango barke na koma wari balandanga ba misu ba koma ba warrior donc na minutes oyo bolongwa nanu bolongwa parce que moi manuela kitoko na benga ma ya edi na kokaka chantage te na kokaka chantage te trop c'est fini ngana bino c'est fini bo désabonné opération wana nde bobosani bolobi ka kata manuela mais botiki ba warrior musu botika na mir na nga opération des kata manuela mais opération des abonnés bobosani pose la so bolongoli mutu fo mutu ape opération des abonnés ngasko na lina yebe tant que moi na matete internet na yake zalaka pona binote bolongwa na page na nga bo sa bena retirada ya babone nata la nombre d'abonnés na otika na ngoso ezala mibale so ezala 2 so ezala 3 parce que chantage moi j'aime pas les chantages na mwana poto na jika tongo na ye mwana muke na poto donc muta olengisa na ero azate donc amen s'il vous plaît dites amen kinga na munokota bangisa manuela zate donc bo banana ko se désabonner o amoni ka awa ya masoko balobi peke okimaka papier pour na Chantal Bola kuna pe aoye okokuta na Chantal Bola est-ce que erosate okimi mbula na ebalete nga futi ticket nga VIP 250 € na roya na okemi concert étant que fanatique normal on ko soutenir frère nae frère Gol frère Gola Chantal Bola maman paradis bambo tene sikoza maman na grève Fitini Chantal Bola Manuela kitoko balali yaya nazoyo kalisute tonto promo live faisons à signaler bando kiesiko utite non il y a concert na yo koti la papa na koti le papa Hervé Mbongo 250 € eza mokete eza mbongo provision bato ebele batiaka biloko bana na ndako donc na koti la papa Hervé Mbongo nazo kalisute bima ozonga ya suka bima ozonga na ozoka nga nga zoyoka yo zoyoka nga nga na yoka sute bima ozonga nzambe na Jaël botika na ko signaler ko bakali tiko signaler ya yo kenaki pa yaya Manuela pa yaya obendi na gauche tozui na droite bozui na droite obendi na nini et que na eza musique ya Congo c'est le Congo qui gagne en tout cas vraiment na ebitinga vraiment kambo tala tibo ya ko yiba en tout cas boko kaka boyete boyenga nini bino empire du mal boko kaka te eza game mutu azalaka te bozalaki na Jenny bosunduli bozalaki na nani nini boye bozalaka na lite ya kanda bosundoli bozalaki na Kenny pena bosundoli bino Valérie ya Manuela boyebi yango te bolekisi mwana bato afuta bambongo na ye bolsoki pe bodioti bosali nyonso bozwi na promo mwana bato azosala promo ya mama Chimène stade ezate mais azobunda mais bozwi bolingo boboma ye bino nayebi te bozalaka bato to bozalaka bato te siko tolobi te ke Manuela akomi ya papa Hervé akomi kaka culturel bina file akosolola
Ibrator ako solo la, Blana Mosaka ako solo la, bino pe ba warrior bako solo la pe bino, ezate ke Manuela ayini bino. Bato bandoki vraiment bayibinga Manuela. Bayibi Manuela kitoko nzambe, Manuela yata pa kofi penza. Bole Manuela ko ya pa kofi. Maye Manuela kitoko fit kofi olomide papa na kenaya. Buku yukuta. Buku yukuta. Cindy Love ya kobuka na te bozana bitumbe bele. Donc voilà, par rapport, Manuela qui toka zali banda, mais Alingaki quand même a confirmé que à samedi le 12 à Zabongo na Bruxelles na concert ya Ferregola Papa Hervé Jésus de Nuance. Donc mentionné ça en bien 250 coûte ça deuxième escalier a prix paye à 150 ezali. Lobby déjà, Monsieur François, na Wanwe, na ba Monsieur Moko, baza déjà na Bruxelles, ba ça la mise en place, Ferregola, azolinga concert oyo, ezala vraiment à caractère moko très artistique. Bon, là je vois Manuela Kitoko, nenge pas za, moi bis nenge zala par rapport, mais l'essentiel, toyoki otoko kuyoka, tokoki sikoyo, kolekana biso na makambo oyo, tokokaki koloba, mais avant la kene musika bo permettre nga vraiment na senga merci infiniment na Serge Louki, les bourgeois, merci infiniment. Namoni Manuela zongi comme ça to chite na epekaka. Papa to zela Manuela yo Dalvor olingo ya papa Dalvor zela nan. Nasuka na oloba mingi te na kopesa moi quelque temps na ebike mikolo bo réclamer mingi na zoma tsaraba tuté na live. Lisa Queen susu nzambe na ngai. Lisa Queen nini susu? Tonton Promo, bonsoir. Bonsoir maman na ngai yaya. Eza lokola kiliti ya bakimbangiste yo katoliko oyo kosala nini ya mama? Na yo tuna ba audio ebimi ya gouvernement tonga papa Hervé olobini pona yango. Olobi sécurité, conditions techniques. Ya Lisa Kuni limbisa ya conditions techniques. Conditions techniques c'est internet ça va congolais bano ba Lisa oyo. En tout cas pendant Zambela. Lisa ma puce, Lisa ma petite sœur, Lisa ma chérie, limbisanga. Amatato matate. Lisa matato nzambelanga conditions techniques. Lisa matato matate leader de news na pesi ombo de sikoza. Bon voilà. Bon tout le monde na loyenge na ndinga système de jeto sur la quand même ce qui est sûr tout ça le 10 jeudi le 12 juillet 2025. Musique ya Congo, boyebiso au-delà ya isa peut-être actualité parce que dans le moment où nous parlons na ndenge ya course, les 12 ba conseils za yaki belé. Redi à Missy na Londres a reporté pour des raisons techniques. Héritier Watanabe concert ngana bande ko loba concert reporté. Bachelinga ntembe bake ko luka Manuela Zongi. Tonton Promo, live faisait signaler, hein. Good live, yaya. Bazoko kamoto a Manuela. Bazoko déjà signalé ma case. Bazoko kamoto te. Bon, voilà. Tout ça la to chité, to pesa okaze. Bon, Manuela, question zala ki olobi ke Chantal Bolazande kunayo au komi culturel. Skotolo basko nini. Après plusieurs années, il y a Manuela Kitoko moko ya ben influenceuse. Lelo Manuela Kitoko a comme influenceuse ou a travaillé. Est-ce que vous confirmez que vous audience na yo Kitoko na yo na disposition ya mutu nyonso ou alinga passer message à travers la live non? Est-ce c'est vrai?
Oui, c'est vrai. Donc, Manuela Kitoko, pour na mutu nyonso, pour na bateau bovandi na ba life. Manuela Kitoko, te, papa RVT, faire rigolo à moi na mboka Manuela Kitoko congolaise 100%. Donc, t'as mis ça, maintenant 250 € na na poche, na somi, bonsoir maître, na somi, maître gauche, na somi, bena billet, na 250 VIP, yon na noyo pexanga na kati ya life ke ko kendete. Donc, là, c'est l'argent qui parle. Le concert, on est pour na babolate au papa Hervé azobota, obete. 150 normal, 250 pour na bateau bazwa. VIP. Est-ce que tu as un indice Merci beaucoup na bakado. Jusque là, au budget à combien pour na concert? Il y a profiter de là. On a vu? Moutumo ya terrain linga apese là. Batuka ya faire ego là, batuka ya papa Hervé bana. Non, maître gauche. Naza ba maître ici c'est Belgique hein. Na ba Gaulois ici c'est Belgique, bien entouré. Donc na ko bongisa manzaka asil. Ba changana maboko na misapi ya makolo na ngala chez ba Gaulois. Yo Gaulois yo nani yo boya ngai. Ala misambonga na ko tsa papa Hervé mbongo. Yo va na ndako le msozo ozo yima 250 c'est beaucoup hein. 250 c'est beaucoup mais Manuela Kitoko opimisi yango billet. Na laksi bino billet za awa. Yom toza déjà na Bruxelles, ambiance nini eza autour ya concert VIP oyo. Kuna na Bruxelles. Nazaki na matonge, donc na matonge masolo musu ebeta mate ana communiquer ga faire rigole, ba osola ga faire rigole papa Hervé ba play na ba vrai chéri lisole za papa Hervé. OK. Merci beaucoup. Naebi ke ngai vraiment nde na ebsaki yo na mupandi. Soki vraiment Manuela olingo tia audience na yo na service ya culture ya makambo ebele nga una koza même manager na yo parce que moko bozana ba audience mais bozo s'embrouiller ne lo moyen mo bino mo boye ba valeur na binote biso to senga ote okanga na mutu moko mais lelo na poto na Angleterre influenceuse ba na rôle à makasi ya jouer ozape na makambo na ndenge kendaka donc ce qui vous dérange, vraiment, on peut travailler avec Bonga Loudia, topé ça va canal, coordonné, zalakané. Voilà, la grande famille de M. Kambelou TV officiel. Voilà, je vous dis toujours que vous servez ce monde de voir. Voilà pourquoi. Ce qu'on a ezali en tout cas. Toujours manqué, toujours malgré ma grippe, mais on essaie un peu de faire un effort pour vous servir. En tout cas, j'espère que tout type surtout Kolanda, Manuela Kitoko alobiye, na beauté na ye, na maele na ye, na makiambu na ye. En tout cas, elle est là pour servir, c'est-à-dire tout Congolais, tout artiste. Azali susu, na caché moko songolo pakalate. Azawana pona ko satisfaire tope pona ko lobela ba musicien na biso surtout oyo abengami musicien congolais. Pourquoi? Parce que c'est les Congo qui gagnent. Voilà la grande famille. J'espère que situation oyo ndenge zali ko kendele panzana mais binomo ko bozoyeba bisika tozo kende pe bisika o wapi to wuti. Ce que zali mbana ya liboso ya kokutana na lien oyo ya M. Kambelou TV officiel. En tout cas, ngai wabino, to yebisaka bino ke mama B50D, Azani Warrior, mama MK pardon, Azani Warrior, mama MK Azani Gauloise, mama MK Azani Spiritas, mama MK Azapona ba artiste nyonso. Biso awa tolobelaka ba artiste nyonso. Pourquoi? Parce que eza lokumu ya mboka na biso toyaka kotombola bendele ya Congo tolingaka misala ya ba artiste na biso po eza nkita ya mboka na biso na mbinga bino mingi na ngai na loba mo ebele me mungongo ezo permettre ngati ndenge na zoloba bwe nazo kapasi na mungongo na kosa bino te famille grippe oyo winter na biso aturo eza vraiment suka na sombele likambo mais toza na choix tellement ko servir bino ezalaka devoir na biso to bonaka totika batu oyo vraiment solo ana bazwa tona bango ya ko s'abonner awa na kati ya M. Kambelou TV officiel sko totika bango bongo balia te eza lokwa na za na kati ya ndako na ba na ngai
na bana nga Enoche Sindu na mwana nga mususu Abigail Kajima na lamba te bana nga balia te nazomona motema pasi nzambe nazoboma bana nga nzala bino pe ana kati ya M Kambelu TV officiel boza lokwa famille nanga na mona nati dans l'ex journée mobimba penza samboli ya mo eloko wana zaneti na salili sumu na miso na nzambe loba penza na kokite nakokite ningende koyeba nazoyemba ponga nakokite voilà. Seigneur na suki wana na oloba mingi te la famille. Comprenez-moi, partagez la vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, en tout cas, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez vraiment ma vidéo. Bah tout ça ba que ba artiste nyonso pe o babanda koluka ko contacter Manuela Kitoko ba ke bazaka kubanga babite wana zaka pembeni ya yemuko aigle fali ipupa DiCaprio la merveille tozo banga ya ko chabiso main noire to yeba yango lelo ete Manuela Kitoko a commis pona mutu nyonso tout. Donc voilà, je vous aime beaucoup en tout cas. Bon début à week-end la bilo nyonso tubiska biso ezomi bino nzambela ngai ya lola à mon abilo to landasko intégralité et puis on se retrouve à la prochaine. Je vous aime beaucoup, que mon Dieu vous bénisse. Bisous balobi peke okimaka pa fait pour na Chantal Bola kuna pe aoye okokuta na Chantal Bola est-ce que erosate okimi mbula na ebalete nga futi ticket nga VIP 250 € na roya na okemi concert étant que fanatique normal on soutenir frère na frère Gol frère Gola Chantal Bola maman paradis bambo tene sikoza maman la grève Fitini Chantal Bola Manuela Kitoko balali yaya nazoyo kalisute tonto promo live faisons à signaler bando kiesiko utite non ya concert na yo koti la papa na koti le papa Hervé Mbongo 250 € eza mokete eza mbongo a provision bato ebele batiaka biloko bana na ndako donc na koti la papa Hervé Mbongo nazoka lisute bima ozonga ya suka bima ozonga na ozoka nga zoyoka yo zoyoka nga na yoka sute bima ozonga nzambe na Jaël botika na ko signaler ko bakali tiko signaler ya yo kenaki pa yaya Manuela pa yaya obendi na gauche tozui na droite bozui na droite obendi na nini et que na eza musique ya Congo c'est le Congo qui gagne. En tout cas vraiment na ebitinga vraiment kambo tala tibo ya goyiba en tout cas beaucoup kaka boyete boyenenga nini bino empire du mal beaucoup kaka te eza game mutu azalaka te bozalaki na Jenny bosunduli bozalaki na nani nini boye bozalaka na lite ya kanda bosundoli bozalaki na Keni piana bosundoli bino Valérie ya Manuela boyebi yango te bolekisi mwana bato afuta bambongo na ye bolsoki pe bodioti bosali nyonso bozwi na promo mwana bato azosala promo ya mama Chimène stade ezate me azobunda me bozwi bolingo boboma ye bino nayebi te bozalaka bato to bozalaka bato te. Siko tolobi te ke Manuela akomi ya papa Eve akomi kaka culturel bina file ako solola Ibrator ako solola Blana Mosaka ako solola bino pe ba warrior bako solola pe bino ezate ke Manuela ayini bino bato bandoki vraiment bayibinga Manuela bayibi Manuela kitoko nzambe Manuela yata pa kofi penza Bole Manuela roya pa Kofi. Maye. Manuela kitoko fit Kofi Olomide papa na Kenaya. Buku yukuta. Buku yukuta. Cindy Love ya kobuka na te bozana bitumbe bele. Donc voilà, karanenge kenaka par rapport Manuela kitoko azali banda mais alingaki quand même a confirmé que à samedi le 12 à Zabongo na Bruxelles na concert ya Ferregola papa Hervé Jésus de Nuance. Donc marcelé za nango bien 250 coûte ça deuxième escalier a prix ba prix pe ya 150 ezali lobby déjà monsieur François na Wanwe na ba monsieur Moko baza déjà na Bruxelles ba ça la mise en place Ferregola
azolinga concert oyo ezala vraiment à caractère moko très artistique. Bon, là je vois Manuela Kitoko ndenge paza moi bis ndenge ezalaka par rapport mais l'essentiel toyoki otoko koyoka tokoki sikoyo koleka na biso na makambo oyo tokokaki koloba mais avant la kene musika bo permettre nga vraiment na senga merci infiniment na Serge Luki les bourgeois merci namoni Manuela zongi comme ça to chité na epk papa to zela Manuela yo Dalvor olingo ya papa Dalvor zela nan nasuka na oloba mingi te na kopesa moi quelque temps na yebi ke mikolo bo réclamer mingi nazo matara tout na live Lisa Queen susu nzambe na ngai Lisa Queen nini susu Tonton Promo bonsoir maman na ngai yaya eza lokola kilti ya bakimbangiste yo katoliko oyo kosala nini ya mama na yo tuna ba audio ebimi ya gouver otonga papa Hervé olobi ni pona yango olobi sécurité condition technique ya Lisa Queen limbisa ya condition technique c'est internet aba congolais bano ba Lisa oyo en tout cas pena nzambela Lisa ma puce, Lisa ma petite sœur, Lisa ma chérie limbisanga amata matate Lisa matato nzambelanga condition technique Lisa matato matate leader de news na pesi ombote sikoza bon voilà bon tout le monde na loyenge na ndenga système de jeto sur la quand même ce qui est sûr tout ça le 10 jeudi le 12 juillet 2025 musique ya Congo boyebiso au-delà ya oeza peut-être actualité parce que dans le moment où nous parlons na ndenge ya course les 12 ba concert za été belé Redi a misi na Londres a reporté pour des raisons techniques Héritier Watanabe concert ngana bande ko loba concert reporté bachelinga ntembe bake ko luka Manuela Zongi Tonton Promo live faisait signaler hein good live yaya bazoko kamoto a Manuela bazoko déjà signalé makasi bazoko moto te bon voilà tout ça la to chité to pesa okaze bon Manuela question zalaki olobi ke Chantal Bolazande kunayo au komi culturel skotolo basko nini après plusieurs années ya Manuela Kitoko moko ya ba influenceuse lelo Manuela Kitoko a komi influenceuse ou a ko travailler est-ce que vous confirmez que au audience na yo Kitoko na yo na disposition ya mutu nyonso o alinga passer message à travers la live non est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Donc Manuela Kitoko a pour na mutu nyonso pour na bateau bovandi na ba live Manuela Kitoko te papa Hervé te faire rigolo à moi na mboka Manuela Kitoko congolaise 100%. Donc tant on misa bena 250 € na ngana poche na somi bonsoir maître na somi maître gauche na somi bena billet na ngana 250 VIP yo na no yo pexanga na kati ya live ke ko kende te. Donc c'est l'argent qui parle. Le concert on les a pour na babola te au papa Hervé azobota obete 150 normal 250 pour na bateau bazwa VIP est-ce que tu reçois un DCP merci beaucoup na bakado jusque là au budget à combien pour na concert oyo terrain ya ko profiter pe cela on a vu mutu mo ya terrain linga pe cela batuka ya faire rigola batuka ya papa Hervé bana non maître gauche na ba maître ici c'est Belgique hein na ba Gaulois ici c'est Belgique bien entouré donc na ko bongisa manzaka asil ba tchanga na maboko na misapi ya makolo na ngala chez ba Gaulois yo Gaulois yo nani yo boya ngai na misambonga na ko tsa papa Hervé mbongo yo va na ndako le msozo ozo yima 250 c'est beaucoup hein 250 c'est beaucoup mais Manuela Kitoko opimisi yango billet na laxi bino billet za awa
Yom toza déjà na Bruxelles, ambiance nini eza autour ya concert VIP oyo. Kuna na Bruxelles. Nazaki na matonge, donc na matonge masolo musu ebeta mate ana communauté ga faire rigole, ba osolara faire rigole papa Hervé ba play na ba vrai chéri di solé zaka papa Hervé. OK. Merci beaucoup. Naebi ke ngai vraiment nde na ebsaki yo na mupandi soki vraiment Manuela olingo tia audience na yo na service ya culture ya makambo ebele nga una koza même manager na yo parce que moko boza na audience mais bozo s'embrouiller ne lo moyen mo bino mo boye ba valeur na binote biso to senga ote okanga na mutu moko mais lelo na poto na Angleterre influenceuse ba na rôle makasi ya jouer ozape na makambo na ndenge kendaka donc ce qui est dérangé vraiment on peut travailler avec Bonga Ludia topé ça ba canal coordonné za